batata na mama matei na biso ndenge totangeli yango ezali na Galate chapitre 1 verset 6 à 8. Matei oyo ezali Thomas Paul atindaki pa ya Galate pona ayebisa bango ke bose détourner te, bokanisa makanisi mosusu te, bondima mutu mosusu te, bondima kaka oyo kolo Yesu apesa, papa simoki mbango apesa, bamvoala misato oyo tomona na oyo toyoka na bapapa uta papa kisolokele, papa da lungana, papa da ngena kutima yanga tokumba na mokili mobimba, parce que yango wana ezali évangile oyo batikeli biso. Mais oyo ekoya lelo ange yango akiti ata akiti na couleur nini, na mapata ya ndenge nini, ya jaune, ya bleu, ya vert, tata na mama kondima yango te, parce que yango te bapapa na biso batikela biso. Yango wana tokoyoka nzembo na jeteki loyembo yango ya kala oyo etangami komo ke mana tomona mana, c'est-à-dire oyo tomona oyo toyoka yango wana katokoloba na mokili mobimba. Soki to changer yango ndenge mosusu tokozwa libabe ya bambula na bambula, epi tokozwa punition oyo nano tomona te na mokili mobimba, na kombo ya tata ya mwana pili mosanto. Amen.
mbote mingi na bino bandeko balandi ya Jomak Show nakanisi soki okoti lelo boyebi deja ndenge mikolo ba problème makambo toza nango boyebi deja wa tolingi tolobela nini likambo kaka eza ya kolobela wa o tolingi tolobela wa ezali ndenge le 15 juillet oyo eza koya donc hôpital oyo toyebi mingi oyo ezalaki na Kinshasa ba periode wana kala toyobenga dispensaire oyo ya Kasavubu oyo ya église kimbangiste baza kotia yango na vente publique soki okoti na émission oyo yebaka eza koleka direct donc ndenge kaka tolobaka lere nyonso soki oza na likambo ya koloba okokomela biso tokopesa yo invitation mpo oya kopesa mpe bopinion na yo soki omoni ke likambo tozoloba eza na nzela te awa eza baventure te awa eza makambo ya sérieux donc émission tolingi tolobela lelo awa bato bandi kokoma awa ok tozolingi tolobela lelo awa centre hospitalier oyo eza na Kasavubu oyo papa dia Ngenda Somba baza kotia yango na vente publique. Apparemment, selon ba information, déjà na parquet si ba décidé ki ba kosala vente wana nyongo moko ezali oyo ke nyongo yango balatisi yango église paraît-il mutu moko abandaki kosala kuna bafuta ye te et décision ezali ke nyongo wana église elati yango eza kolo oza na nyongo baye batali ndenge ezalaka soki oza na nyongo ya gouvernement neti banyongo bataxe mingi ezalaka batali mutu aza na nini oza na bamapango ebele ta mosusu bakangi yo mapango mibale alors lokola volonté ya kofuta mbongo wana eza te selon ba information oyo toza nango alors badeside ke bakotia lupango wana oyo papa dia Ngenda Somba oyo ezali centre lelo ezali centre hospitalier bakotia yango na vente publique yango toye awa makambo tolingi tolobela awa yango oyo eza sérieux makambo oyo tozoloba awa bino bato bozalaka awa makambo oyo bozwi yango wapi makambo oyo bozoloba bazwi yango wapi tolobi boya kocontredire biso awa soki omoni ke makambo tozoloba eza na nzela te boya awa kocontredire biso parce que toza na bapreuve bokomona yango awa toza na bapreuve alors mingi lelo na kati église kimbangiste tozalaka mingi na système yake lokola toza lokola baspectateur tobosani ke ntango toyaka na mokili awa tata nzambe apesi mutu na mission na ye ntango oyaki na mokili awa apesaki yo mission okay. Oza déjà en direct hein? So okotia chemise ekozala bien oza déjà en direct ndenge oza merci tia chemise et puis soko koti kama vidéo ok c'est bon ok donc olimbisi parce que ndeko wana azalaki na likambo ya koloba eza na makambo ya koloba donc fo aloba ngo alors makambo oyo tozosala awa eza makambo moko sérieux ntango toyaka na mokili mutu na mutu ayaka azwaka mission moko particulier pa ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu apesi mutu na ya ye ebele to ye tokomi komona lokola neti toyaki kaka tourisme moni yo mutu totalanga ototala siko pembeni ototala oh azoloba na nani me naaloba na yo mutu totala yo mutu totala donc okanisi oye tourisme moni ne oye tourisme oye kotala te bapesaki yo mission moko particulier na yo
kuna mutu aza na mission na ye oyo nzambe apesaki ye na mokili. Alors ebele makambo tozosala lelo nzamba na liboso micro wana. Alors makambo mingi tokomi lokola baspectateur toye kotala oh wow oh my god oh deja makambo bali basala wow oh siko yo ozosala nini tala siko lupango papa Simoke Mbango ezokende awa ozala na 3. Alors eloko na lingi nanu bato bo parce que naza nayebi te naza na émotion nini ya kanda ya mawa nyonso esangani baémotion yango nyonso esangani nazoyeba te na kotyanga wapi. Omoni so nazokanisa yo mpe fanda place ofandi kanisa nanu ntango otyaka ntinsani omoni ndenge okasaka bapriorité na yo bato bakanisa onire oh bakimbangisi baka na mbongwa eloko oh angola mbongo eza kuna oh tala makambo asala oh en tout cas tata wana tyaka ntinsani ana mbongwa omoni mama wana mama wana ba mère apoi ba ana mbongwa mais oyebi te ke mama wana atilisaka nde kondima na ye mama wana ana rien ana mbongo te ndenge ezokanisa foi na ye esalaka ke parmi baliste ya makambo parmi baliste ya bapriorité na ye aza na bapriorité. Ok ok ça va sikoyo nakokanga video na yo mwa moke oza deja en direct nakokanga video na yo ntango nakokotisa yo epuis okokota nakanga video na yo sikoyo zala noka wana. Ok c'est bon. Ok ok bolimbisi so okotala video après yebaki toza en direct peut-être otanga na YouTube parce que surtout sisi kaka tolekisanga na YouTube. Alors makambo tozosala awa eza makambo moko sérieux ezali makambo moko sérieux oyo tozosala awa. Alors mutu na mutu oyo aye na lingomba aye kosala tala kaka mosala yo osalaka nde nakoloba parmi baliste ya makambo oyo oza nango fosala eza ebele ekoza ata 30. mama wana oyo atekaka capital na ye ekozala ba $3000. Capital na ye eza ba $3000. Alors mama wana azo parvenir kotia $1500 ta mosusu $10,000. Ah pardon $1500 ta mosusu $2000 atikali na 1000. Kokanisa te ke mama wana to tata wana ana mbongo ebele bino bomoni yache 2000 azwi kinkita na ye azwi lokola 75% atie kondima na ye ezoyebisa ye ke omoni ndenge otie boye papa Simoke Mbango akotya so liboko okozwa susu mosusu epuis ozozwa na babenediction likolo ozomona nde mosala tosalaka yango kanisa te ke eza ebele ezokweya soko moni place moko boye ale Jomak asomi kamera moko ya mnene obie Jomak azaba bango na bana mbongo bino boliaka bambongo ne bolia wana te parmi ba priorité to kase ba priorité wana to pesa yango mpona pasi Simoke Mbango. Alors sikoyo lelo tozomona nini bato babosani na bango basacrifice ya bakimbangiste ekomi nango lokola eloko moko ezalaki ya kosakalela sikoyo yo mutu osalaka sacrifice wana ovandi na yo mpe ozotika makambo ezokokweya ezokokufa ovandi na yo tosambela kaka sambela kaka eza makambo ya nzambe keba eza makambo ya nzambe sambela kaka ntango mosusu okokangisi omoni bambongo wana tala lokola neti ndako wana baoteka yango wana bakoko ndenge basalaki evaluation wana ekoza ba 300,000 bale ba 300,000 sikoyo 300,000 wana sikoyo batata oyo batya bapeintre batya aza peintre asalaki mosala wana ofele est ce que bokanisa botya mpe mwa parti na ye
normalement soki biloko yango ekotekama ndenge wana alors fo bolomba be biso nga nayebi bato lokola bapapa chamala bato lokola bandeko na nga papa chamala na bao bana bakino ebele bapakola bapentire kuna ntango papa gare azosala kuna basala yango ofele bolomba mpe bango na bamason ocharpentier aka asali na kombo mpasi moyembango kasi so boteki 300 000 ata batola mochango ata bamwa ba 5 000 nde mokomosuka oyo bakalokwa maseki awo soki centre d'accueil wabi bon to nambi omoni makambo église kimbangisa yango yaki nango mambolo ya cop alors yaki nango makambo ya lokuta sikoyo toteka église kimbangisa mobala na bachinois topesa bango soki combien de milliards bakimbangise bana droit fo bolomba bango moni tata wana oyo ya surveillant afandaka wana afungola la porte na esprit ya tata wana azoyebaki bafuta anga te na rien tamsu bato maolere baka na porte na papa boni apesi ye mwa $200 akesombela bana biloko akolia bana mosusu bazotanga te babenga bango na classe soki boteki yango na baaméricain boteki yango bamilliard tata wana asala 40 ans 50 ans asalaka mosala wana soki bosali bo mutu akosala mosala ndenge wana bopesi à peu près tokofute le mosusu par mois akozwa le mosusu $50 par mois multiplier yango fois 50 ans. Est-ce que vous avez combien? Pourquoi ne pas dire solo makambo? Pourquoi pas dire solo makambo? Parce que apparemment makambo zo sala malelo impression zo pesa bakimbangisi za yangwana. Papa na nginda zalaki na souci ya bakimbangisi. Kanda ba papa bango misato papa solo ba papa ya ngenda video moko na auto sala kala mingi te awa anazuka ka mo extrait na kochela bino mais na kati ya video les continuer papa ya ngenda baki ezala ki le basiti basali hôpital wana na ba non kimbangisa bana ko travailler kuna na neche na méchant bo limsanga ya na habite suki na mawana méchant nyoso esangani donc bo limsanga po na ezala nengo na kama to passionné na makambo donc moko yo sala suki ndeni no donc papa dianga parce que là monsieur talaka utali passe papa dianga na mona ki chose na koreki mon nyonso azaki mona koreki ayebi ndenge ni tolaki pembeni na papa proche na papa tant ba proche donc proche zomona tant ba proche ezatelo kola bakimbangisi mususu okomeli kimbangisa na poto pyo pesa munoko na lobi teke nazo minimiser bato bakomeli kimbangisa na poto soko okomeli kimbangisa na poto eza bien. Nous avons mon papa Simon Kimbango, papa Simon Kimbango a mokili mobile. Mais là, on a kamusu foti ka batu oyo ba yebi yango ba lobango. Loba ba biso boy. To yebi yango to lobango. Ko chama boko te, fo yo kande pa na biso. Biso za batu lokola netike. Bino bozo tala biso na film. Tamba yo fan na ndako bozo tala TV. Mone eza lokola neti, ozo discuter na Schwarzenegger. Azo bisa yo ke omoni film a commando wana. To sala ngo nakata ndako moko boy nakata ndako yo siko tellement yako mona zamba yo ozo discuter na ye azo bisa ke film wana to tuno nakata ndako yo mona zamba jamais na ndimite film wana nakata ndako te ozo sala ne discussion ezo chela ite ya lobi film a commando wana botala wana lebo ya kibala mike to sala film wana ndako mais yo lokolo yako mona zamba ozo chate ndo ozo chela ite na makambo yo sala malelo. Uzomona donc ba biso boye na bandeko ebele kaka ngate na bandeko ebele ba yebani wana donc haba takochela timbite makambo yo eza ke to biso mto sali ba film ango. Uzomona bato ebele oyo bakoma ko benga bango mususu bandoki mususu baza ba satana baloka ba papa be na wana lokola ba papa luntadila o batiki biso déjà bato ebele ba maître mu bato la même na mabe na bango film wana bango mto basala ba film soko lelo yo makambo emona na ndenge yango emona na bango basala ba film ozomona bokolo ba oyo joma siko bino makambo bosali opo lo bake yo makambo no sali lelo soko na paroisse ya Nyangara soko ke na paroisse ya Nyangara okokuta na nga pa paroisse ya Nyangara eza video yango ezala na zu chance ko chango te ezali batindenga dia ba extrait na nyonso paroisse ya Nyangara eza traversé na moi rivière mona kati wana na ba 88 papa polera yaka wana
colonel moko boye abandaki kobundela parti ya ngambu ya mai wana ke alobi eza ya ye aza na badocument topapa mpola saki effort na bagene leo tokomela bino fo toclotire lupango mobimba wana ntina ngambu ya mai alors tobundela yango ebundami toréussir kosala clôture wana mobimba ngao bozomona boye mpona kokule beton ndenge ezalaka bokemo osali mwa bametre bosali botie beton bosali mwa metre sikoyo kote ya rivière na mopanzi kote ya balabala na bosani soki omona yango ya ngambi soki balabala moko boye ya pembeni ya ngambu ya gauche boye soki ozotala 24 alors na mata likolo nazobongisa bibende wana donc nauta likolo ya mire wana mpo natelemaki na tie makolo boye ntango nazopusa bibende wana likolo nakwea ti na terrasse na kati wana ngabo bozomona nakwea na terrasse wana donc nasutuka kaka bazosopelanga mai ludikikili nakoma pasi moyimbango bazosopelanga mai ntango nazomona nini nango bo moto asopelanga mai laa papa jipe aza na point noir sikoyo tolaka biso misato na coin wana le tolinga tokule beton wana nasutuka bo mabele na mai bo nini nango na vimba te na zoka te na bukana te ozomona outi likola mire wana obambami na kati ya terrasse na vimba te na zoka te eloko moko te na niangaka wana donc ntango tokomi nayeba te nayebaka ke napusi bibende boye ale équilibre ekememi nga shit na kati ya terrasse na vimba te ona aloba bino makambo ya solo ludikikili nakoma pasi moyimbango soki nakosi apesanga etumbu nalobi yango na public en direct bato baalanda ngai soki nakosi yo papa moyimbango pesanga etumbu na bambama na vimba te nazoka te nazwa mpe eloko moko te nasutuka kaka boye mai na nzoto tosala clôture wana totonga ti na ngambu ya mai wana ti lelo paroisse wana nde bomonaka wana me lelo tozoloba boye ngambu ya mai wana sikoyo ekoma bamagaza bato batekaka biloko wana soki mpe bazoluwa esango ye soki mpe basi bateki ye ngambu wana nyonso alors sikoyo mutu oyo sikoyo oyo tozoloba ndenge bato oyo aye lelo oyo boye soki nazoyebisa ye makambo ya paroisse wana akoloba aza mpe na likambo akoloba na ngai ozomona makambo wana donc biso moto osali filme yango ye akoyebi ngai nazoyebisaki filme oyo tosalango na kati ya ndako ye azolokola amoni zamba akomona azotya pete ozomona place tokomi bazoteka par lupango wana vente publique makambo tozoloba na vente publique ozomona nalakisa bino nini wana ya po makambo oyo tolobaki système après va l'appuyer yango oyo ozomona na bakashe yango oyo baza na tembe bokende bomemi kaka ta video tiango ata na selere nokanga foto kende kuna na parke wana bakomi awa République démocratique du Congo division urbaine de la justice et des gardes des sceaux office national district de Funa ozomona na kashe a na moni office national Funa ville de Kinshasa République démocratique du Congo na katikati wana eza na nini ya paix justice travail awa bakomi vente publique yango oyo en vertu de l'ordonnance numéro 112/2017 du 16 juin 2017 du tribunal de grande instance de Kinshasa Bar-Kalamu dans le cadre de l'exécution du jugement R.C.24.549 rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa Bar-Kalamu en date du 21 janvier 2010
et l'ordonnance numéro 112 du tribunal des séances, il sera procédé à la vente publique et aux enchères dans les cours du tribunal de grande instance de Kinshasa Bar Kalamo, au croisement des avenues Force publique et à Sosa dans la commune de Kasavubu, le 15 juillet 2017 à 11h. Donc, titre le bao. Ce que l'on a échangé te awa. Donc, Pakistanais moko ou bien Indien moko pour bato sala lelo makambo bangwana na kisasa akosomba isika papa smoki mbango. Zoma mtozo mona. Akosomba isika papa smoki mbango. Nala sabino photo nangu. Nala sabino photo ya isika wana. Bulimbisi. Nala sabino photo ya place 1. Voilà. Yango na photo. Place wana bozo mona wana. Na photo ya papa. Smoki mbango place wana. Batu nyonso bya ebele. Batu msuje ko babotama pe kuna. Azaki na zemi pa ke kuna mama mwana botami wana ebele ba botami wana. Centre hospitalier Kimbangiste na caché wana nyonso za wana. Misala mingi bozo mona ne sala miona bat basala ngo ba Kimbangiste mo so pe ba futi epete. Photo papa sima lobi toki mun ndie mo kwa sombiango. Ako cha lo nyonso ako cha wana na nkope kaka soko pa linga chine pe photo Buddha alongole ya passe mo imbango ache ya Buddha. Bozo mona toko tali place wana komona biso ka mutu da tene china sea otali na ngambo ya mopanzi yawo komona bazo mata likolo étage biso na se place to ko cha to beta pena gratte-ciel moko place wana immeuble ata ya 15 étages na mopanzi bendenge moko soko tali komona bibende likolo wana ezolakisa ke baza na intention ya komata eloko likolo ya biso kaka boy na lobi na bino nino ezana mikanda ya nazana fiche parcellaire awo fiche parcellaire ezali na kombo ya papa diangenda papa luntadira yebi masolo tango bazokende kosomba lupango wana tango papa luntadira azalaki na biso asa bato basala témoignage wana bazali oyo bozomona oyo bozomona ali sikoyo yo Kimbangiste oyo fandi uzosala eloko te tolobi awa toluka nanu te basalaki nini nani amemi ngambo yo mutolaka na 26 oh eza makambo na bango alors tolobi kanga munoko kanga pena munoko po makambo oyo eza makambo ya sérieux eza makambo na bango donc ozano Kimbangiste te donc tala biso sikoyo toloba makambo oyo kokoma pe kosala pe commentaire pamba te c'est kozano fo Kimbangiste oyebaki pasi papa Diangenda azalaki nango te amonaki te na Kimbanze kelale papa Diangenda ya wana yebisa batu wana bazosala wana papa Diangenda yesu bango habitala l'air ba inauguré hôpital ba kilia ba ndako yate papa Diangenda bi ngamo na kanga nzela na video yango ngamo ko na kanga nzela soki bino boko kanisa ke buya wapona kosala mbongo na bino bomoni ba Kimbangiste ba ya bolo ba ale bo banda ko pesa ngo matingu abi wana ngaite abi wana lakini tanga kala wana ngaite nazana ngo wa abi wana lakini tanga kala wana ngaite wana lakini tanga kala tiko ya ngonde na kangaki nzela bakilia bazoya te papa lakini na souci ya ba Kimbangiste alingaki jamais basakana na ba Kimbangiste jamais alors sikozo kanisa musala wana papa Diangenda sali biloko oyo mususu bakabela ye eloko nini na yo na ngai boto kosala ngote na yo na ngai to kosala ngote bakabeli eloko ndenge wana akomona musika alobi bale papa Charles omoni hôpital wana kombo na yo bato église bako utiliser na bango meza ya yo omoni lupango wana ya kuna boye eza ya yo akosala ngo yo mzo pesa muloko lelo yo nga papa katembo nga boye biloko yo ezala ngo me oche na komba bana chena komba bana na yo biloko mingi za mingi na komba bana yo oyo lelo bozobe nga na bien
bino bandeko soki ya 3 égale à 1 ntango bino bodeside kobotola biloko nyonso botya yango ekoma bokangi yango bobotoli nyonso mais fallait boprotéger yango mpe même mpona honneur wana bobotoli koprotege mpe bolingi koprotege te komaintenir mpe bolingi komaintenir te so nalakisi bino bafoto ya nyangaka boyoka soni zamba quelle salité na kati kuna bapotopoto wana nazwi mo baclip moko ya mike awa zamba et puis salité na 2017 ozomona tala bakimbangiso na combien toza plus de 20 millions na mokili awa totya kaka ke 10 millions totya kaka 10 millions bolongoli na bata 26 baza bakimbangisi ete bolongoli 10 millions kaka mpona ozala gentil soki moko apesi $1 chaque mois eza combien chaque mois moko $1 combien alors sikoyo nyongo oyo tozalaki awa o ngai avocat soki montana soki boza sikoyo wapi boza wapi sikoyo vraiment donc mbala mosusu ozokomprendre te yango nalobi soki ozaki mbangisi ekozala sujet moko ya actualité na kati ya bafacebook na bino olobela makambo oyo batika biloko wana bazwa botika koloba mutu wana aza mutu ya 26 azongisi peu importe bazwa mbongo wana bafuta mutu angani mbongo na ye dossier wana esila soki bokoka te bolobi bon tosengi communiqué kimbangisi nyonso apesa nga naza mutu ya liboso na kopesa plus que ça et puis naza siri ke bandeko ebele meme ya 20 bakocontribue monde entier tolobi kimbangisi moko atya kaka $1 nyongo wana ekopesama na minute moko tolingi toyeba te nani yango azwaki pour le moment tolingi toyeba te nani adefaki tolingi eza kotu sujet te wana tokolandela yango nsima na kati ya ndako pour le moment tolingi mbongo wana efutama eloko kaka tolingi koyeba yango wana mutu aya te komoni makambo wana botika nano botete totika te deja libaya se chami totika eloko te botika nano makambo non totika te eza likambo tata na biso alingai biso mingi papa yangene alingai biso mingi boko kohumilie te jamais boko kohumilie papa yangenda te esalamaka te wana eza humiliation eza lokola équipe eza na bavrai joueur na kati mais ezopola moni nde Brésil bapesaki ye 7-0 na mondial mini soni ya nde wana bwana bajoueur ya bien mais bozopola ozomona bajoueur ya bien mais bozopola place problème eza yango wana siko yo moto ofandi oye na poto ale ozomona lokola mokili ezotambola bien te olemika te omeli mwa akoka na bamoyo oyo mikolo mwa bamoyo olemika te matama ezovimba na libumu ezovimba ozomona ke makambo eza bien tokolonga kaka bato nyonso na bakende na nkamba basi balobi tolongi wapi olongi wapi na masoni ya boyo eza soni tokolonga bino bozoloba makambo te tokolonga te parce tozokoeshue bapasi moki ya mbangu kianga nalobaki nini soki bokabole biso wana bozoluka échec mpona biso ezalaki clair video wana eza na internet échec mpona biso motango toyaka na mokili mutu na mutu ayaka na mission na ye bapesaka ye yo mpo oza ya yo oyaki kolia mikate te oyaki tourisme te mutu na mutu azwaka oyo ya ye peut-être bozokanisaka ejoma ka mutu alobi yango bien sukosa meme na bible ezali mais boyoka oyo papa yangende alobaki boyoka nano awa come on okoloba te oyo iboyi nango
way, man. Non. Et, ok. Donc, jouons. Oui, d'accord, comme ça. Ah bon, hein? Problème est que bolinga te ko beta. Ata na Facebook na ko chango bolan. Alors, eloko tolobi wana yango wana. Mais tozana batu bandeko pe bazawa. Nalingi bango pe bapesa pe mwa banani na bango awa. En même temps na ko travailler awa pona na kota. Tozana papa Modrigo na cliquer vidéo na yo awa. Yo moko pe cliquer on kuna. Papa Kivuila. Papa Modrigo cliquer vidéo na yo. Cliquer kuna papa Kivuila fongola audio nani na yo. En tout cas, ceux qui ont loba, ceux qui ont lobby, cliquer micro pour yokan. Alors, nakanisi bolandinga makamna lobby kuna na nyonso yo na lingina no papa Modrigo malobela no pana yo totala nanu awa nini peno ko loba na biso papa Modrigo na makambo yo bandeko bazolanda yo baza kuna direct bazolanda yo fun pasola na poke wana ololobi nini analyse malobela pana yo. Bonsoir Papa Joe, bonsoir Papa Kivuila, bonsoir Bandeko Nyonso oyo bazolanda biso siko na Facebook, pe o bakolanda biso na ba YouTube, pe ba réseaux sociaux mosusu. Merci Papa na ndenge tokutani sur lelo. Vraiment ezali mawa. Tokotaka mbala moko po pasi. C'est vrai tant na yokaki yango akanisaki ezalaki na onka baje, bazosala baje effectivement. Et après vérification, tout le monde pense qu'il était à solo. Ou l'axibiso mikanda, qui était le pangwana ezotekama. Ezotekama pona nini. Nyongo yango ya nani. Effectivement, d'après ma source nabiso, et nyongwane bandi kala kalate oso kalapi. Donc juste après, kokabwana ya lingomba, nyongwane kotaki. Vraiment là, bakomi ko abusé. Bakomi ko sakanana na papa na marque moko na ebiti. Mais le minimum ya lini to ali bato nzambe. Batambulisi wana bali batu ya nzambe. Pourquoi bazotambola kaka na lokuta? Pourquoi bazotambola kaka na lokuta? Spoliation ya biloko o papa basalaki ekosila kaka te. Bateki balutendele basali nini bakeyi nyonso wana mbongo ngo bazotia kaka wapi? Mabonze salaka na lingomba na biso. Tintsane sala makana lingomba na biso. Bakarte futa makana lingomba na biso. Chaque mois batu bafuta bakarte na bango. To chaque année batu bafuta bakarte na bango. Même na mbongo wana. Pourquoi kokomisa papa d'engenda neti papier boy? Pas si boni as ayokaki, pas si boni oyo ye ayokaki, tote kolanda be mission papa Désira salaki oyo kofinga maya papa. Elo biloko nyonso oyo ye amoneli pasi. Ba papa ba moneli pasi. Bakoko na biso ba moneli pasi. Ba parents na biso ba moneli pasi. Bokomika kosaka nango boye. Nyongo wana soki ezali ya combien? Mais na valeur ya lupango wana ti. Lupango wana non seulement na valeur moko financier, mais eza susu na valeur moko morale. Tokotala nkaka na aspect moko te ke ombongo te. Mais ça symbole pour na biso. Biso banda fanda kimbanse ke tozo ya kozwa traitement na centre o. Lelo centre yango balimba te kango na mamvwemvwe. Ndenge baloba po vente publique yango wana.
Yo na combien? Ngana pesi boye, yo boye, yo. Mais non, bo exagéré te. Papa Zako azali wapi. Oyo ezali fiche parcellaire. Ya lupangu yango. Maintenant le Kimbangi se photo telema bandeko. Bandeko to telema. To sala ba pétition. To sala ba message na ba Facebook. Na WhatsApp. Na Twitter. Na Instagram partout. Il faut sango e yo kaneko mati likolo. Lelo na évité ce qui papa Simon Kimba Okianga na ebi. Mais moi je suis convaincu qu'à ebi situation oyo. Papa Zako a yebi situation oyo. Bango nyonso ba yebi situation oyo. Bazolo banini. Moi je me suis renseigné. Na yeba. Pona nini tokomi na niveau oyo ke bateke loko wana lupangu wana. Ba oyo basakapara na biloko nyonso. Baza na réponse te. Bandimikutu ba yebi te. Même na Kinshasa. Ke lupangu wana ete kama. Yango bandeko. Oyo bazali na Kinshasa, oyo bazali na bamboko pembeni, na oyo batozali awa. Soki moyen zali le 15 wana. Il faut to sale loko moko. Na éviter nini, manifestation to nini, to kende na tribunal wana to lobake, on n'était pas au courant, mais eloko na biso oyo yana valeur moko morale, spirituelle. Donc to lingite ete kama. Comme ça to luka moyen soki ndenge ni toko sala pona bafuta nyongo wana. Nyongo mbongo bazwaka basali lango kani. Kosaka na batu boye pona nini. Mais na lobi papa nani tanto loba wa avant Alexa nani mais lobi est-ce que église kimbangiste eza na mbongo ya kofuta mbongo wana te? Même ata eza 500,000. Eza ka po balingi na bango kofuta te, balingi na bango kofuta te. Est-ce que mbongo ezangi? Yo zo mona problème eza na niveau nini? Mbongo eza mbongo moto ezangi ou bien eza vraiment eza problème? Papa Jombongo ezangi te mauvaise foi. Kindoki. Yango oyo bazo sala. Donc mauvaise foi wana eza na niveau nini? Ya bandimi. Na niveau ya likolo muto ya bandai kozwa nyongo. Papa, makambo ezali ya bandimité, ezali likolo. Donc banda na ba bureau ya pa. Donc to banda na bureau papa ti likolo. Makambo wana ya na niveau wana. Poso ke zalai ka mondimi moko kaka ya boyi. Nde deja. Batiaki libanda to nini. Mais muto ya salaki ya nini. Siko fo bandimi basala nini. Fo bandimi wana o baza bandimi na bazola. Fo basani. To se mobiliser. Ndenge nini. Il faut tout ça là tout na ba pétition net biso zaliao to ana moyen comme sur place te mais na ba Facebook na ba Twitter na ba nini to kotia message photo wana ezali so ba photo mususu yali papa otieli biso pona to panza sango oyo ba tu ba mona ke ba kimbangise pona kosala nini pona ko intercaler eloko wana esala malisusu te vente wana esala mate kosala pona ko intercaler ndenge ni do kosala pona ko intercaler eloko tokoki kosala yango kosala kaka manifestation tokotia pétition moko en ligne oyo soki nombre ya bato manifestation yango bolingi nini tolingi batekisa yango te nalobi tribunal alobi to ana problème te boya na mbongo o bazo devoir bango bana problème te eza problème à tribunal ba musu na mutu so komona mais papa jo me blow passe même on wala za tribunal papa jo yo na nyongwa mutu ozana nyongwa mutu siko yo zo mofuta te siko babi bon ba kanga voiture na yo siko soko lingi problème biso bakimbangisi toka respectueux na makambo ya l'état lokwa l'état c'est akati alors siko faut biso toke na vente publique wana to racheter yango siko bato nyonso bapelisa monoko wana ya Saint-Denis ya Saint-Ouen bato wana nyonso wana siko yo okoloba na bango nini bakimbangisi Europe. Papa Joe, yo te message banda lobby. Réaction na bango ezalaki nini? Banda lobby. Non, mais yo yebi na makambo yo. Déjà nde na loba akuto soki nazoloba bongo en tout cas na lobi na nkapo na loba mais bandeko oyo baza kuna na 3 siko nde pendant nire bana besoin ya bato ya 26 parce que bango kuna koloba te. Bako bengana na église. Na koloba te? Oui.
bako bengana ye n'église mutakolo basiko azate yo ke non bapunition yo papa jo bapunition oyo ya 3 bapunition 3 ezokokonte na osu mikolo te bapesi yo 6 mois momona après 2 mois okopere punition esili nango. Non mais soki siko neti papa représentant ya Angola kuna ba révoquer ye o muso ba o papa de ngenda pekisaka wana babi ba bengani ye ba longoli l'église. Bon papa nani Kivwila wana apesi na maloba loba na no makanisi na ndeni ozana mboka ni naza na France pena awa na bale ya Rennes. Okay makanisi na ndeni na pesi bino na mbote ozolanda ngai omoni ba makambo oyo papa Mark na bandeko mosusu baolanda biso vraiment fo tobimisela ngo miso po mokolo mosusu tokolala tokolamuka toyoki su centre d'accueil ezokende mokolo mosusu tokolala tokolamuka toyoki o baotika kaka mokanda na mokoto wana place bandeko na biso bazali o mokoto susu ezokende po bato ya ngambo wana papa bana mawa te bango bazotala kaka nkamba ndenge nzoto ya papa Simon Kimbangu ya kuna bamuzola bapapa eza kuna ya bango église eza kaka na bakongo. Ok papa diangenda toanda kolanda ba message na ye toanda koloba ngo ke ndako ya papa Simon Kimbangu ezali partout eza kaka na nkamba te eza partout tina Europe partout place nyonso tozali nana ndima yeke komba papa Simon Kimbangu ekopanzana to lingomba na papa Simon Kimbangu ekopanzana mais totala lelo hôpital wana ezokende babiso oyo batsa biso na balutendele na baage ba 12 ans tobengana bandeke po batika kolia baloso tolona babilanga kuna tonyokwama banyoka baswa biso na makolo toza na basicatrice parce que tolona bateka babiloko wana nyonso tout donc econtribua parce que bambongo wana banda kosombela mpe basima kokule babeton po babisika wana emonana po papa pena azalaki na souci ya bakimbangisi ndenge otakoloba papa Jomaki mais lelo ntango tozoyoka ke place wana ezoluka etekama kuna nano moto oyo yakenda kodefa soki mbongo po bateka place wana atunaki ata te ke nayebi te ndenge nakolobela ngo eza place na ye te to mosusu fo tonga toloba baverité totika kobombaka moto azosala makambo wana eza kaka na bana bapapa na bana bapapa aza mpe kaka kote ya 3 ye mpe na ye mawa te si mokolo mosusu azoteka centre d'accueil likambo oyo nazoloba boregistre yango un jour bopesanga raison centre d'accueil wana mpe kokende mokoto wana mpe na ya kimbantseke ekokende parce que baza na mawa te bango bazokotalaka wana te bayebi kaka nkamba bakongo vraiment nazosenga na bandeko na ngai ya bakimbangisi partout dans le monde place bozali na Afrique na Europe partout totelemela likambo oyo hôpital wana etekama te totelemela likambo oyo tosensibiliser bajeune totelemela likambo il s'agit topesa bango mbongo bango baza nango nini mais place wana etikala po soki ezalaki mpo na mbongo to nini bapapa bazalaki wana bakoki mpe koluka mpe bateka yango basala oyo baba basala comme bango batikaki yango wana donc c'est que bayebi importance nini oyo bango batikelaki yango wana donc tosensibiliser bajeune bakimbangisi partout tozali tobundela esika oyo eza basouvenir moko oyo bapapa batikeli biso toluka tobebisa yango te bandeko na ngai toluka tobebisa yango te tofungola misu parce que baza na mawa te ndenge nazoloba yango tout à l'heure centre d'accueil wana mpe ezokende kala te centre d'accueil mokoto mokolo mosusu toyokaka lettre ye o place oyo daya bateki yango po baza na mawa te bango ok ndenge wana eza malamu te ya mwa moke na ngai naloba place wana yango wana papa Maki. En tout cas, merci beaucoup nakanisi bandeko balandi bino balandi déjà
zela na muke. Allô? Mais ngala za en direct mama moi do sur la boisate et si matin. Bon, donc nakanisi bandeko bolandi bo comprendre bandeko souci na bango yo pesi ko fandi on se poser la question est-ce que makambo eza solo bomoni ba preuve to chele bino awa makambo eza sérieux ozomona pona koloba ke makambo yo ezali sérieux biso za mingi makambo balobi pona ni bozolo babongo pona ni bazolo baboy na boy donc siko mutune ezali pona likambo oyo ezwa solution sikoyo fo kosala nini yango question place likambo ezali fo kosala nini biso awa tokobeta ngonga ezala exposé parce que toyebi ke soki elobami makasi yo pe place ozali na Facebook loba problème eza boye bango mission na bango ezalaki bapanza bana bapapa donc eza kokola ndeti mbila te okitisi mbila na nzete ekwei na se tozwi machete tobandi kopapa yango po tobimisa mwa koni wana elaka na kati susi na bango ezalaki nini bapanza bana bapapa comme ça ntango bakopanza bango ale babandi kotala babiloko bamateriel ndeti toyomona bahôpital wana mpena estce nayebi te bino bapense na bino un jour bokanisa yeke place wana ekokotekama ekokóma na ya niveau oyo église kimbangisi ezangi mbongo te me tala lelo oyo donc mission na bango ezalaki wana si ozomona donc balingai bapanza moto azosala bamakambo aza na bana bapapa aza kote ya 3 égale 1 ngai kutu ngai nabombaka na ngai te polele parce que papa nazwaka bainformation ntina kisasa nde naza information na ngai parce que babiso ti balingombe kota badésordre boye nazoloba ngo na banda komona place nini na kokende te ngai nalandaka kosambela na sentiment te nakopesa exemple moko wana ota okutana na mama moko awa na reine nayebisi ngai na musingombe ya solo osambela na église nini nabi ngai église ngai asambelaki mbangisi kote nini ngai nabi ngai naza na kote te naza kimbangisi abi kote nini ngai abi ngai na kota 26 abi na yo mpe musingombe okoya kota nkamba te ngabi mama ngai na moto basentiment te bateya biso mibeko misala na kotala place bolingo ezali naza moto basentiment te ngai donc bango balukaki basala eloko oyo basale wana po baluka bapanza bana bapapa banda kolia pena bana nini ndenge nauti koloba tout à l'heure papa jomake bamakambo na bango baosala wana nana esili te oyo nanu tomoni ya moke eza hôpital me makambo mosusu ekoya donc fo tofungolela bango misu de façon ke baarrete baprojet na bango wana yango na ngai naloba nani sikoyo Effectivement, sikoyo papa Modrigo okoloba nini na bakimbangiso baza na 3 egala o bakolobaka no makambo wana meme ata basomi wana tokosomba mosusu parce que mutu moko akomaki otonga mosusu mutu moko akomaki ndenge wana namonaki atyai commentaire oyo bato bazalaka koza pembeni na ye pene okogogoli ye omona nde bakokola bana mike alobi akogogoli ye mpenza na mutu donc alobi meme ata bazwi wana tokotonga mosusu siko okoloba nini na mutu ndenge wana papa Jo bato wana azaka mutaliboma excuse nga esika alima ali mutaliboma nga na tout à l'heure na lobby ezali kaka valeur ya mbongo te mais valeur moko morale papa aleka place wana papa beni sa place wana siko question mosusu ezali mise ezotongama siko mise wana sikoyo nayebi te eza sikoyo mpona makambo nini parce que biloko ya ndenge wana yango nde bagardaka ye malheureusement okotombola ndako to okende kotya me eza biloko moko ke bato bakoya après eza biloko papa diangenda soma yango soki bokotya pena bokozwa meme babiloko bafiche parcellaire ndenge na tie na nani wana otyango na bacadre moko boye botie bozopesa bato bozoyekolisa bato bozopesa bango bato bakoya oyo bakoya nsima talaka lelo soki par exemple balakisi yo oke na bamboka ndenge ezalaka neti na baegypte wana bie na baisrael babimise moko ezali efoto pena ya abraham boye na buka lopango ya abraham na signature na ye oyebi ndenge bato bakolengela yango ndenge bato bakotalela yango mais oui lelo oyoyo
yango na lobaka mbala mosusu biso bakimbangiso ya batalukuta batalukuta nzambe me lukuta bimisaka mundu wana chabo bakopakata mbangu wana donc wangani mbala moko lukuta yalma mo lukuta molimo santwe ye kaka na ya lukuta ila solo te ya lukuta ti wakosa ila lukuta tozo confondre tozo ko tia batu mubulu na mutu batu bazo kanisa ke po mutu andima yo andima ke papa simoki mbangu pena nzambe molimo santwe za pote ya kitoko non eza po mutu aloba ngo kitoko non eza na bizaleli eza na koloba boye te makambo kitoko jamais eza na matei moko te oyo koteya olakisa mutu ya mokili oyo mutu moko bo awutaka na Afrique na makolo ngulu na ye olakisa ngo ke ye mutu aza nzambe ne bato mosusu baka nga bene na kolakisa ngo na bible ngai papa simoki mbangu epi nde bato banga papa simoki mbangu kenga na kolakisa pina na bible na lakisi yo na bible lukuta kanga munoko ke fanda lia makayabu ya lukuta kelie makayabu lia za lukuta nga na kolakisa papa ya ngende na bible na kolakisa yo omoni papa simoki mbangu na kolakisa ye na bible kanga ka munoko fanda kuna lia makayabu za lukuta eza na matei moko te oyo koteya telema kitoko mutu afana bi wow otei pena mutu ya église de sommeil bato église de sommeil wana otei bango pena ale abi matei lo tei nga pena na yoki yango kitoko pena banda lelo na kesu église na nga wana te non eza te eloko oyo ekochange bato ezali comportement na biso na makambo tozosala bato bakotala awa même na l'église na bapoto awa pourquoi tu as la difficulté à multiplier point tu as la difficulté wana mingi tokola kaka soki mutu auti na Afrika ye ale kingandi faki aye lobi lebi kuna bomoni mozisu mutu mosusu kuna akimi pasi na Afrika ndenge tokimaka bapasi na biso aye boye ezalaka ndenge wana jamais okomona bozoko multiplier bozwaka ba west africain bozwaka boye rare mpona nini po topoza la question papa na ngenda saleli yango ndenge nini kasi bizaleli wana oyo azokoteya na ndenge oyo azokoteya bato soki mutu aya komona bino oza ndenge mosusu wow mais meme na mosala bato yo ozalaka ndenge mosusu moni ntango mutu azotala yo azomona différent aye na communauté na bino aye na bisika bino bosala ale lobi okomona nga fofuna ya okomona lobi ale akomeki mbangisa papa simoki mbango ye moko mutu azwaka bato ayaka na bango eloko asengaka bino eza kaka bobongisa esika bino bozali bokombola soki ya ye na bato na ye bafandi wana batikali libela oyo biso na bino tozoteya oconvaincre par influence soko ozalaki mwana mwasi ozoteya mutu moko boye kuna yo ozokanisa ndimi mpo oteye kitoko ta mosu alingi azala na yo pole mosu azoluka yo makangu soki nini yo omoni garçon wana ngambu na mema ye na église ngambu na memaka na église andimi kaka mpo na raison wana mpo ayebi ke akoki confiance na yo mpo amonaka yo meme mwasi meme mobali me bato bongo bakumelaka te lebi omonaka akimi na ye lisusu ozomona alors eza bizaleli eza na discours moko tokosala yango tellement kitoko ke ntango osisi boye moto alobi wow makambo olobi wow antuka vraiment na ndimi lelo banda lelo na ndimi eza te yango tomonaka la plupart ya bato koyoka mama mwilu abimelaki nga boye papa simoki mbangu alobelaki nga boye bato ya ndenge wana nde bayaka mpe batikali po papa simoki mbangu ye moko akendaka koloba na bato wana epi mpe la plupart ya bato bango wana nde moto bazomona makambo ndenge papa diangenda alobaka mama coréenne wana amoni papa simoki mbangu na ngomba basololi na ye ntango molai nde aye komona papa diangenda mama wana azalani bato tobengaka babuda bato bakisi wana so banini me papa simoki mbangu abimeli ye alobi ne makambo bato wana bake kosambela bato mayele wana bake kosambela na ngomba papa alobi na bango makambo 4400 ans bozalaki na bowumbu wana esili ayaki kodebisa bato na lutendele kuna te bi ayaki na centre na kei te me mpo na ke mpo na bango ozomona biso ngo tomonaka papa simoki mbangu ozaka moni soko moni mutu mosu bino bato avesi boza bakimbangise te tiko bino bakimbangise eloko papa liangenda yango na bazoteka ngo bolobi nini totonga nkamba botonga nkamba na baniveau ya bandaka mikusi lokwa mayebo Papa Joe doba Papa Joe hein nalobi
kotonga nkamba oui me nkamba eyali kaka na kati ya nkamba te esika nyonso oyo mabele ya c'est ça la question faut se poser bazotonga ngo mpe ndenge nini espace boye bozwi ndako ya niveau moko botie wana bokangi place wana ozotonga ngo ndenge nini na 2017 nde na kamwaka na lobaka entre bapapa batande mosusu tala nzwa mitini tala bongolo tala temple nkamba biloko ya minene tala donc okaka 20 ans passé babiloko ya vision ya ndenge wana mais tala namona ifoto mo balakisa ngai namoni poste ya basurveillant na nkamba mboka nzambe kamwaka ndako moko ya boka kamwaka ndako moko ya boka place bokobeta meme gratte-ciel moko wana bobeti meme immeuble moko ya molai botie bantene ya bainternet bantene ya babiloko soki ya ndenge nini botie babiro ya bato nyonso donc botie babiro ya bato nyonso na oyo ya monde baza na babiro kuna na baimmeuble wana mais mwa bor moko ya dimika boye wana bapakoli yango mpe vert blanc donc poste ya basurveillant yango wana ya mboka nzambe donc oke na mboka nzambe mwa bor moko ya dimika ya mwa kwenta ka ndenge wana mboka nzambe yango wana tomona sikoyo tozotonga ngo papa Jomak oyebi bato ya 3 balobaka mingi bakanisaka balobaka o omoi bafoto to banamona na kala lifelo na paradis omoni paradis ezalaka toujours bandako ya kitoko nini oyo paradis ezalaka bandako moko ya mystique lifelo nde ezalaka bandako ya kitoko bango bakanisaka sikoyo bulu na bango yali wana ezali kaka kete lokola nkamba ezali lie moko ya lisain donc fo biloko moko kaka ezanga ntina ezalaka kuna me balobi yango kotonga nkamba batonga nkamba te batonga mabumu na bango na bandako oyo ya bango ezali kotonga nkamba te bulu wana babimisa batonga bandako prefe na bango bayebi ke un jour soki eyindi anala na mwa ndako nanga moko ezalaka wana we bango batongi ndako na nkamba atongi ndako na nkamba lokola bapemisi ye batie libanda lingomba ezongiseli ye 5000 mpo na ye atongaki ndako nde na nkamba lingomba ededomage ye omoni bulu na bango eza na bango misala bazosala nkamba ezali kaka teke na kati ya nkamba wana no po soki eyaki kaka na kati ya nkamba nde batonga na weno te nde papa kenda ye kotia bandako na nini oyo te na nkendolo te nde nkamba eyali juste na kati wana donc kotonga nkamba et ses environs nkamba ezali esika nyonso oyo papa Simoki Mbangu ayaka kotala bandimi na ye neti esika wana na Niangara bateki deja parti wana mosusu koma obokoki kondima moto azwi atie boutique na ye na kati ya na mabele ya eglise ale na libanda kuna abimisi porte azali kobeta zaiko na Kimbanseke memement papa Kifwili alobi ya solo moko mosusu bokoyoka bateki centre d'accueil mpo eza mpe na projet ta lutendele wana papa diangenda tambola wana bamakambo ebele esalamela na mboka wana me toyoka ipareti bachinois basomba place wana merci bateka parti ya lutende metala komso koyoka o bateki paroisse ya babeyango bateki paroisse moko ya soki Silimba ou bien ya Kimbanseke na bandimi na kati olingo bima bomona bateki olingo bima moko batosomba bino wana contrat bino wana kati bino so bosombi lipango bozwa mutabima te ozomona omoni mena bazwi bino bayanke baye wana olingo bima wabi zala wana yo soirée sili olingo kokende te bozala wana donc faut bosala ndenge eza wana fo signer awa obando ya kosalaka bamende awa si bateki na bino na kati ozomona ti tomona biloko ya ndenge wana bateki na bandimi na kati basali mpe na cope balobi bomoni likambo yeli awa biso oza na main d'œuvre ya bato bakotimula mabulu bino boza na bamashine na bino me toza na bato bakotimula bamabulu bato yango bakouta pe non toza na bato donc bazokonte na bakimbangisi ozomona bakopa yango koma ndenge wana moto asali eloko na ye ya mosuni ya munzoto
ake azobeta cop na ye ya bunzoto po asala makambo na ye ya bunzoto metanga ko na papa kimbangi suswa be moni bon papa lobi alati onka papa mona molimo donc toujours bundela makambo ya molimo muta poser question te lelo yo ndenge eza boye donc papa ko bongisa balobi bon ba kombo ya bato nyonso ba kozala wana donc papa il faut ekota na kata kelongo pena tout ça nzoka ya ngo kopa nzoto to bino bokwe wana bozo boma nzoto nzoka ndeza na kope zo profiter ngo atana makambo ya l'église te ozomona ezo profiter atana makambo ya église te tiko biloko ande ngona nde yango na tolobi na 2017 surtout yo muto fandaka na poto fo okoma éveillé yango bino bozo sa te to inga okoma éveillé toki baya ko ebisa yote ke eza lokwa na pesa exemple mbala mususu awa tata na oncle na yo oncle fête anniversaire ya mwana oncle aye atiki $200 mwana moni benake ba pesi $200 alors sikoyo mama abosani ki bana bakoma mayele ake azui bonbon asomi bonbon aye nango abia anene no anoko na bina ya tia mwaka so alo pesi mwana bonbon mais mwana oh bonbon oh leto kina na magasin na mona déjà que bonbon na $200 wana soto longo kaka $1 apamba na kozwa sachet ya ba bonbon mwana wana asali mathématique à comprendre que soka okolopesa ende ba bonbon alors chambre na ye faut etonda na ba carton ya ba bonbon ozomona donc makambo tozo mukoma nango yango oyo papa li ngenda tikeza l'équivalent ya bonbon alors bato bazoya ko lakisa omoni za mama molimo osimba kuna te oza boye tout ça tout quoi osimba kuna te to simba kuna ni siko boye to comprendre déjà que bozo ko lakisa biso bonbon o mo to sambela makambo wana omoni bo bazo bundisa ndenge na kaka eza nde satana atomboki mikolo satana atomboki nete satana atomboki na ete tamusu satana ngota kamwa abi ngai pe na mona makambo pe na po satana basolaka na nzambe pe ne batora pe ngai comme kanganga bolkamni ozomona banda ya satana yango satana ngo amona ba mindele te amona ka batu mwini nyonso koma ka satana o satana pe mikolo satana tomboki donc satana tena alekine nzambe na makasi ozomona nini na Paris basomi lupango na 26 basomi lupango na Belgique basomi lupango na Angola baza kotonga siko satana kote na kuta azomona te satana tomboka kota 3 otonga na nkamba kuna bandaka mikuse ale bato ba mapango ezotekama babiloko nyonso ezonini tout ça bamibeko ezobakisama nalikamba ba mariage awa sulikamba ba mariage ozomona bamibeko oyo ezake bamibeko ezopanza nde bato ole mibeko ekangisa bato mibeko eza kopanza bato mibeko ezokoampeshe bato bakutana bazala na bolingo mais wana bozomona makambo ya nzambe place nde nalobi yango wana bazolakisa yo babibombo yango kopose question te ndenge babaki toka bafute baki na lukuta kano babi mibeko batie kotuna mutuna te ndima kaka ndima ozomona ezaka babiso babi oncle oleka yaki apesaki yo mbongo wana ezaki nga na valeur ya bombo kotuna pe question te yo zwaka bombo wana $200 wana eza na valeur ya bombo kotuna pe mutuna te soko otuni babengani yo na église sikoyo likambo mosusu mpe eza paye ya bino bandeko wana sikoyo boza na baposition wana estce kondima babengana yo na église ou bien ondimi ozala no kaka boye kaka ocontribue na biloko ande nalobaki malgré video yango ezojoue tawa papa dange nalobi mutu na mutu ayaki awa aza na mission na ye sikoyo mission ezani oya kaka oyaka koede kaka bato bazosala makambo ya nini tout ça oza na paster atelemeli makambo mabe loba eza na bato bakomprendre ezala na nkamba ozoyoka na bien te bongisa micro eza na bato bakomi pena kocomprendre pena sikoyo kaka kote ya 3 égale 1 wana ngala aza na bato oyo ezaki bango basami oyo bango moko apesanga nono zongisa mwa micro sima na boye tia micro boye kotutisa boye te ok collègue nanga mo ezotambola bien te bazopesa futu nani
apparemment bapesa faute pa chef de l'état nani Kabila. Ah bon, ebongo kanti église Kimbangisi bamakambo mingi ezoleka na wana bazosugere nani papa Simon mambo ebele ezosala mana ya mabe kotil ke ye aza en tête numéro 1 kuna donc mabe pena mingi ezolata ye ye mpe bato ayebi na eloko te parce que papa Simon ndenge azala na papa Joma akontolaka na ye bamakambo ndeti ezolama mohôpital wana donc azozwango likolo yoko kanisa ye pena ya koki etelema mpo bandolandela babiloko wana to papa Menza okay, mutu aza misu tozongana na makambo ya centre wana oyo bazolinga bateka ngai eloko ngai nazoloba wana na biye nini pena bakoloba mpo bato nyonso bazali kolanda biso bacomprendre message oyo basala nini ngai eloko nasengi bango eza nini na Facebook na yo koma mwa likambo na Facebook na yo wana concernant likambo soko yebi mutu na Kinshasa benga ye kopie eloko wana tia yango na Facebook na yo na tie ba document wana na profil nanga kota kopie yango tia yango na Facebook na yo tindela yango bato na WhatsApp ba mina o nyonso tindela bango na WhatsApp soki tozwi suite te oyo sikoyo na ndenge napesa deuxième étape soki tozwi suite te na semaine ya suka tolingi toyoka suite bokomela biso bolobaki makambo barésoudre yango soki barésoudre yango te toza na 3 étapes tokokoma première étape na Kinshasa tozozwa contact tokotinda bato na RTNC bakokende na kosala émission na RTNC bavolontaire bazali bakotinda mbongo awa même esengi combien yo mpe moto ozolanda nga oza volontaire okotinda quelque chose awa mutu na mutu akotinda banzete mwa 100 tokotinda mutu akokende na RTNC bakosala émission kuna na RTNC mpona koloba makambo oyo wana tokobenga mpe oyo bayebani na bachaîne wana oyo eyebani ya batv wana bakosala émission awa mpe na bainternet meme oyo ya batv kaka oyo ezali atokosala alors soki ekei ekontinue kaka tokotinda mutu na bachaîne meme ya bachaîne international bato balandaka mingi yawo meme na baradio kapi babiloko wana nyonso mpona koleka kuna kwanango bambongo pena ya banini te ozomona donc bato bazali tokotya ba 100 200 tokangisana tokotinda bato bakende kuna ozomona tokotinda bato bakokende kuna tokoexpose yango na ndenge moko ya moke te blague te awa moto akopekisa moto awa aza te donc lere yango oyo tolingi toyokaka kuna eloko moko ya malamu esalami mbongo wana baloba na biso ke bon en tout cas kesi ya lingomba eza na mbongo te mundimi nyonso oyo alingi nyongo wana efutama awa mpe tokozonga kaka tokosala yango propagande toyobi kimbangiste nyonso place ozali $5 moto yango nyongo yango eza ya combien eza mbongo ebele te eza mbongo ya mokolo moko kaka awa l'internet a soki tolobi tosensibilize kaka awa mbongo ya mokolo moko esili mpe bamisusu bakopesa ba $200 bamisusu bakopesa ba $300 mpona honneur ya donc eza likambo moko oyo nga vraiment eya likambo moko mpena ke kimbangisi nyonso fa telemela ozomona wana ezali deuxième étape troisième étape ezala ya suka étape wana na koloba yango awa te wana mpenza étape wana nayebi te ekoyi te étape wana ekozala awa tokobimisa makambo ya oyo basekret tokobomba soloko te tokoloba makambo na oyo mosusu ebombama tokoya kopanza ngo kaka epanzana nango ebebana ngo kaka mabe ebebana nango kaka wana nde étape wana nayena tuna nao likambo niongo yango bapapa batikaki yo to ebotami kaka na nsima na bango wana eza likambo ya nini te mutu wana abandaki kosala kuna na centre batiaki ye asala balaki bafutaka ye ndenge ezali sikoyo bafutaka ye te bambongo eakimile eza lokola babi to banofuta yo $2000 par mois sikoyo esali bambula ya mbongo wana ya akimile siko bafutaka ye te abandi koreklame bambongo na ye amemi makambo yango na justice soki mpe esanganaki na banyongo mosusu sikoyo ndenge bafutaka ye te
sikoyo kuna na justice a gagné procès a gagné qui procès wana alors lokola ezalaki na ba 2010 wana lokola soki luzolo bambi azalaki wana oyo atinaka bato na mokoto baya komenase kuna na bapolitiki na bango wana na bakofinafina makambo yango bande kofinafina yango ozomona na bato ya aner bakomi komenase bazofinafina ndenge ezalaka kaka bachange siko baposte bakonzi mosusu bakoti na baplace mosusu bato mosusu bazalaki dosie yango elamuki lisusu nde baye kodeside parquet deside moto oyo aganye procès boyeboye tout ça so botalango na nini na okomona fo bopesa ye mbongo na ye ou bien bakangi loko wana bakoteka yango le 15 juillet ozomona bakoteka yango le 15 juillet ko bazongisela moto wana mbongo na ye soki mileki ezali bazwi bapesi mileki wana bazongisi yango na église selon fiche parcellaire bon wana kokende kuna ezala sujet te wana eza sujet mosusu azala non kimbangi sala kimbangi c'était tolingi nde place wana bateka yango te bile bata 3 biso bakoma omoni eza papa ya mokoto moto bakomi kosala wana eza ba n'importe quoi babenga yango n'importe quoi bapapa ya mokoto so balinga batelemela makambo oyo biloko ebele oyo eza na kota 3 egala 1 wala eza na kumbwa papa ya ngenda papa Charles akoyaki tata na nga amemi yango mpe na justice na gagné mpe me basala yango te epi bandeko ebele ya 3 bayebi faiblesse wana so bango bakobenga yango faiblesse mpo baza na discipline balobi biso tokendaka na leta te papa Charles baa na discipline makasi baa na bobangi makasi ya papa Somoki Mbangu balobi wana baza bandeko na biso tokomema bango na leta te tokenda yango na koyokana ti lelo bazelaka boyokani babi biso oza libre meme balobi biso bofukama tondimi kofukama siko boya koyokana ezalaka te ata balobi bolala na mabele babi tokolala na mabele boya kaka toyokana mpo lingo ezwa kimia rien ti lelo rien ale bandiso makambo koteka mapango yango tolobi bajoso bakeba nani akosala nini soki bateki place wana awa na presse tokobomba so eloko te tokobimisa nyonso polele na bavideo toza na baaudio ya baconversation ya bato boye ozoka voi na ye bato nyonso bayebi tokotya yango awa ekoleka direct na mpo bato nyonso bayeba sikoyo bayeba na bango makambo yango ebeba nango kaka na bavideo ya mapango na bino toza nango tokoma kuna te blage te tolobi bomema message oyo partout bokomema yango tolobi bato wana kaka baoyo bazalaka pembeni wana babengaka biso batindelaka biso bavideo toza na bato na nsima kuna na kati mpenza na nsima batindaka makambo awa bato wana oyo balingi makambo te ndenge ezalaka partout na 26 bato ya 3 bazali na 3 bato ya 26 baza ebele ozomona baza ebele oyo tozomona oyo ezali nde nalobaki komaki wana ezali task force eza na bajean ebele ekipe oyo bozomona oyo bagene tocreye awa oyo ya kolandela makambo ya papa Somoki Mbangu eza na bajean ebele misusu bayebi ki azalaka jean misusu bayebi te ki azalaka jean misusu bayebi me baza ya kobombama bakategori nyonso ya bato bazali ozomona bamisusu baza na kota financement soki esengi ke moto moko basengi bon toza na besoin boyeboye mo moto akobenga alobi bon nalingi nazwaka na besoin na faxe babiloko mo bombongo yale tobenga kuna botinda eloko ekobomba masusu te tolobi tokokende na RTNC blague apart bokomona yango na télévision bato nyonso boyebi ke bachaine wana balobaka makasi tokokende kuna solution kaka tolobi bobenga biso lobaka omoni makambo wana baregle yango kote oyo antuka boye touche te soki te tokokende pena tolobi tokobomba eloko te tokomi kaka pembeni suite ezozwama kaka te tokobeta yango polele tricage ekozala su te tokotanga pena oye pena obimisi pena kombo awa ngi nyonso tokotika yango bolumbu ebeba nango kaka comme ça tobebani kaka tobebani kaka makambo yango mpe ebebi nango kaka ozomona eza soni ntango kotala makambo omoni mosala papa nasalaki nde nalobi wana soki nanu ovivaki papa le yangenda boye te okoyoka ndenge tokoyoka boye te bokoloba yango ye mpe makambo yango azomona bonde sacrifice papa asalaki vraiment makambo ezake bapesi ye ya ye ale apesi yango balimi apesi yango église alors kotala sikoyo bapapa Arma bapapa Charles bafani na bango kaka bo baatala soki otala iloko mpe yatatala bango akotya pena vuya ko me afandile kaka parce que kibunzambe wana
Et puis yo po okende na to mo oh boyeba bokende kaka na ndako atata banini tout ça osomona ba n'importe quoi osomona oyo makambo epesaka kanda yango bokoloba bato tokabo parce que tomonaki sacrifice oyo papa asalaki mpona lingomba oyo ekomema humiliation ya ndenge wana te soki oza na 26 okoloba bo biso makambo te omoni nzambe soki lelo totiki esalama ndenge wana tosali eloko te humiliation wana ntango etumbu oyaka mbala mosusu mpe eloko take eloko ti mpe bato nyonso tokoloba bino sikoyo na 26 bozalaki wapi bokoya mpo bosomba yango ntango bazokende koteka yango wana soki 300 000 est ce que 26 ekolembala 300 000 ka biso mpe tokosomba yango okende mpe wana totemika wana bon tokomeli bango tobi bon boteka yango kombe o 300 000 ok tosombi yango mokili mobale sensibilisation opesa bambongo tosombi yango osomona tosombi yango tobuki wana eza wana tosala etage soki 10 étage ekosalama mpe ndenge wana mais totika te tolandela yango ekende ndenge wana soki bakolinga kohumilie papa Smoki Mbangu biso toboyi yo mpe boya place ozali boya kopose bakestion te yango eza nani wana eza kimongol oyo soki moto azoraisonne bien te bolimisa ngai mais luka nano eza lokola ndako na yo ezozika bana baa na kati ya ndako yango nani yango abandi moto wana yango moto yango ebandaki nini non kima na ndako zwa nanu bana kotuna te nani atie moto longola nanu bana kuna si lo solution ezali awa bateka nanu te tokanga nanu makila wana ezotanga wana comme ça soki wana eza résolu mosusu bakoloba omoni yango maka soki motu nyonso akolobela likambo oyo lelo eza parce que jomaka abimisi yango eza na motu mosusu te abimisi yango nakoloba yango awa bino nyonso boyoka oyo bokolanda partout boyoka soki lelo mpe oza na oyo kolobaka eza parce que jomaka abimisi yango eza makambo ebandi kala mutu tu oyo lelo akolobela yango publiquement parce que jomaka abimisi yango ozomona donc koloba te ko omoni makambo oyo mpe makambo te eza deja na bato bakombo ya bato wana ezali wana ke na kopesa liloba suka papa nani oloba liloba na suka papa Modrigo et papa nani na papa Wila papa ngai naloba nzambe asunga biso poso eza bali micro kanga micro no pa Modrigo na kangi micro nzambe asunga biso tobunda pena place wana ekende bongo te to resir esika wana parce que eza esika moko historique bapapa na biso baleka place wana papa diange ndayebi place wana aleka ni ata déjà place wana donc tolimba te mpona kosensibilize bandeko na biso tolemba te mpona kosensibilize bandeko na biso de façon ke tolonga place wana po soki totiki kaka ndenge wana papa lobi moko mosusu tobanda oyoka baproblème ebanda kolanda kaka centre o paroisse ya Kimbanzeke o paroisse ya Bumbu ya Selembao o nini donc esala malamu te esala pena bien te oyo kaka na ngai naloba yango wana donc papa Modrigo pesa message na suka nani na ngai kongo flash awa kala te ekokata d'accord que bakimbangisi bandeko nyonso kimbangisi 26 soki mpe mosusu eyalaka nyonso tokende na baréseaux sociaux Facebook biso nyonso tokoma non à la vente publique de l'immeuble 6 rue Kasavubu ainsi de suite biso tout totia ba message biso tout totia ba photo papa Smoki Mbangu biso tout totia ba photo oyo oyo papa Jomak a publié toloba non étape à liboso yango wana ba expliquer biso étape mibale yani ya misate kozala panza makita wana boko ina bien donc tosuka malamu na ya mibale mais ya misate kozala panza makita ezui bakimbangiste ba jeune surtout oyo ba na kin totelema oyo ba aliawa ba message biso tout na Facebook
pour jamais bakoki côté ko spolier ko continuer ko spolier biloko oyo ba papa ba moneli pasi na yo mutu ozosala makambo wana nzambe abatela yo. Merci papa Jo. Ok, en tout cas merci mingi na bandeko nyonso bolandaki biso partout nakanisi bowuti kolanda bandeko ndenge bomoni wana bapesi bapondevi na bango bino bolandaki biso partout toujours remercier bato lokola bamama Valence na kati ya Belgique ozomona bango pena mutu oyo penake bavandela pena makambo yango bamama Valence bato lokola bamama Abe na kati ya Angleterre toujours remercier bango. Donc papa na biso aza na voyage papa Martorel Diangenda aza na nzela azokinda na kati ya Londres donc oyo baza na ye ensemble totindi bambote ya trop bato lokola bamama Laurence petite sœur propre na kati ya France wana bato lokola Eli Makudi ozomona donc bato wana nyonso tozo remercier bango bato lokola mama Eli, nous avons maman Eliane, maman Pierrette Lusala, papa Nunes, Bakondia Suisse, autre Bakondia Suisse. Nous avons remercié Batola Nyonso, maman Suzanne Mikala, maman Suzanne Mikala. Yepena tombo ki mabe, yepena donc tant que mon a koko passe koko na ya moni, donc aza vraiment décidé à le makambo ya omemango tina suka. Nous avons nena le biwana donc na kata Suisse. Babi dossier oyo Joma soka esengeke totinda bat na RFI donc nenga boyebeli Suisse donc makoki zoya totinda makoki donc yo muto landa partout yeba yango troisième étape ya mabe soki place wana ekei makambo mususu toko bimisa wa ekozala grave toko bimisa toko beta biloko awa donc baby toko beta biloko awa troisième étape ya mibale tolobi tokometinda batu na RTNC bakosala émission soko oza na Kisasa oza prêt okende kuna na RTNC l'air yango oyo tindela biso kombo na yo na nini tout ça soko esengi même 2000 balles ou $3000 pour mutu asala émission tokokanga pena émission ya 1 heure du temps tolobi yango bien ozomona ba volontaire international bazali mpona kosala makambo wana oyo bazali koma papa simo mbango ekokoma na soni te tolingi ke toyoka sango ke balobi na nyongo wana badu yango yo mutu oza mutu a 3 egala 1 bobenga papa katembo bino bomisaka makasi baya bandimi kaka kosala bango bamibeko papa katembo ozolanda nga internet ezalaka kuna yo mutu na bako donc makasi na yo ezaka kosala bamibeko ebo makambo oyo okoprotege mpe makambo papa yangenda te honneur ya papa yangenda oprotege yango te lere yango bo créer pe mon beko mo boloba ke obligation ki mbangi senyo soit $5 soko che $5 to bimili bandali ngomba boko sala ngombe bo sauver lo moko boye neti ya ndengwana ka ko chaba mibeko ko sala boye te bandale lo mutakolia su makola soso te bandale ti ko ma bandale lo mutako ko tambla so na mulili te bandale lo soko polimbula o bimili bandali ngomba ka ba mibeko bandale lo ki mbangi sakola to so quotité iko mobeko banda lelo mutu akomontre olata su montre te ozomona vukusala bamibeko mutu oka afandi kaka bo ata bibo sikoyo bamibeko mpesi sikoyo mobeko tokobata bon banda lelo mobeko tondo mobeko zela mobeko no bamama basala yango mingi banda lelo zela banda lelo bakecha Jordan ezopesa bana bamitu makasi tro bana ba 20 ans banda lelo mutu alata su kecha Jordan te koma mobeko na église simbangisi kolata su Jordan te banda lelo zela mobeko nisusu zela mobeko nisusu bon kilote voilà mutu alata su kilote te tolata biso bakimbangisi kilote ya kati mibeko makambo ya serie yango oyo oyo okolukake bato bakangana bato bazopanzana eza gentil te soki otalaki video ezalaki en direct zwa yango tokotia yango na YouTube kala mingi te awalanda yango kuna partage yango bino bakomaka ba email tinda yango partout na ba email ya bato eloko tosengi eza moko tolingi kopanza makambo awa te tolobi kaka ke bateka esika wana te ekende te na komba pasi moyimbango mpona honneur wana malamu ko tobokumela papa Charles en tout cas vraiment biso awa tokale toboluka solution mpona kosala yango comme ça papa Arma na papa José
ba luka solution botika koloba ba papa kuna bango basale bazongisi te eza soni soki ba papa balingaki balandela makambo ya bateatoire nde kaka centre d'accueil on a mis papa Charles abima kuna te nde bango baza pe na droit bino bolingo ba papa ya nkama baza plus kimbangu koleka ba papa ya nani na logique nini wana baza plus kimbangu koleka ba papa ya nani ba papa ya mokoto wana logique nini wana eza logique te logique moko eza wana te eloko ezosalaka makambo yango ekoma bo parce que bapapa bazolanda plus makambo ya tata na bango bazolanda plus ndenge biso bakimbangisi tomema makambo na leta te bazolanda kimbangisaka moto ya discipline yo moto ozalaka na kotala to afo yeba réalité wana eza kuna nde bisika makambo mabe eza kowuta eza kolanda tomona basoda bansekla mokoto awa makambo nyonso kaka ewuta kaka bango basali après namonaki papa pasteur soki papa pasteur nani oyo matondo mbie azo répondre papa pasteur wana soki tunani soki Marcel tunani afingi pa mbata sikoyo ozobima ozozwa courage ya kokende korépondre papa pasteur wana ebongo bino moko osali conférence de presse bozwa kokitisa papa kulutu na bapapa bobengi bato ya libanda boya ebotala nde tozwa koemilie bana na bango ezaka ndenge moko te ozomona toyebi eloko tolingi te toyebi vraiment eloko tolingi te ndenge tolobaki tolobaka awa mpo toyebi makambo ya minene toyebi makambo ya minene bagene nyonso basi bachange moto nyonso mpe akomi pena akomi abi banda lelo tolingi so babiloko ya pampamba boye te tolobi tokoutilize technologie na technologie ya lelo eloko ekobomba masusu eza te eloko eza te kaka moto obolaka na ye ndako moko wana mwasi na yo mwana na yo aza agent na biso oyebaka te kaka bosisi kosola na ye sikoyo kaka atindeli biso fichier ekomi ndenge wana moto nyonso alinga bikisa molimo na ye yo soko ozala na ozokanisaka bon nga naza awa bayebi na bango te ye jomaka azokanisa nini moto azali kaka ye na 0 metre na yo wana ye wana nde ata oteyi ye azosalela kondima na ye ozomona kaka ndenge wana nde tokanga bato na musuni na maboko faso na ntina te motalo baotubela te tubela su te bakolakisa yo makambo osala ezoaso na ntango atubela te ya kotubela te bakotubela so na makasi bakoloba papa depuis 2005 toza na dossier na yo awa ozomona badiske dire ezali awa eloko kaka ya boya omoni neti omukwana azwaki omukwana mama basali na nani yango oyo en tout cas caméra kati peut-être audio ezoyoka na caméra kati donc merci beaucoup longwa déjà au caméra kati stop broadcast I'm sorry